azalaki compatible mais yango kaka nzambe nkungu abimeli ye alati ye apesi ye mission asunga bayindo alobola bayindo na bongo alors na lelo wana mundele atelemeli mais pourquoi mundele azokotuna kimbangu pourquoi batuno bazoyemba banzembo na biso bakretien pourquoi bazotanga babible na biso parce que tata nzambo atindi yo aza supposé ya kopesa banzembo aza supposé ya kopesa yo biblia kimbangu alobi ngai natindi bango te d'ailleurs kobanda lelo bakoyemba mpe banzembo na bino te kimbangu abimisi banzembo na nzete ya mbila alobi bakotanga biblia na bino te kimbangu alobi oyo akoya nsima na ngai akokoma biblia bayindo alors ke bandeko toyeba yango bandeko oyo bo vraiment tozali kokamwa mingi tozali kokamwa bandeko komona ete na kati ya bato oyo bazali kotanga kombo ya papa Simon Kimbangu bakomi kose comporte ndenge kaka ya bana ya kuluna bandeko babolingo tozali koyebisa bino ebongi malamu ete botika koitilizaka kombo ya basantu na makambo ya bozoba soki bosali attention te bino nde mutu bokofingisa lisusu kombo ya papa Simon Kimbangu na bamboka oyo tozali oyo kaka mpenza batémoignage sans vie yango oyo batémoignage sans vie ayuti koloba lisusu nini tango bamindele baza koloba na bato ya papa Simon Kimbangu mpona nini bato na yo baza koyemba kaka banzembo na biso ya bamindele alors que yo olobi ete ozali inspiré na molimo mosantu papa Simon Kimbangu aye koloba maloba apres bamona kaka likolo ya nzete mbila banzembo ebandi kobima kokamo bandeko kokamo oyo mpenza ndenge balobaka ngo bakolalisa nde muna oyo mpenza moto akosika ndenge balobaka ete balalisi yo pongi na maloba ezanga ya ntina mpe na maloba ya lokuta botika kokosa bandeko botika kokosa nzete ambila etindi ebimisi banzembu lelo nde banzembu wana bakimbangisela bakoma koyemba oyo mpenza avandi kaka na poto me makanisi na ye ezali kaka na barevi ya bandoto parce que biloko azoloba aza koyeba ntina na yango te ezali kaka moto moko baprepare balobi ete loba boye ye mpe aza kaka lokola tchaku aza kaka koloba n'importe quoi bandeko babolingo nzambe azangi moye oyo akoki kopesa bato banzembo akomi kobimisa banzembo likolo ya nzete ya mbila papa Roger napesi yo maloba po ete soki muntu azalaki chrétien exemple nakoki kopesa typique ya pasteur Wechi mais pasteur Wechi oyo tozali na conférence il fit pasteur mais est-ce que lelo bakretien bakoloba ke Wechi aza chrétien Wechi aza chrétien te parce que Wechi asi atikaki christianisme asi azongi na bokoko tokoki kobenga ye su chrétien te mais il est là mukolo mosusu ngai abenganga na telefone na yambai gabi boni pasta mais faut mona kotomboka oyo atomboka abina mais qu'est-ce que c'est est-ce nga nazaka pasta ngabi bolimbisi eza le temps passé mais le temps passé ne revient plus Kimbangu fit catéchiste mais après tout abandonnaki yango esika wapi alandaki mission na ye et Kimbangu n'est pas disciple de Jésus parce bandeko oyo zongi mwasi ma pourquoi azalaki na makambo oyo ifale asamba na baniao donc pourquoi azwi baelema na ye akangisi mais puku na motema yebaki ete na kolonga baniau kaka na bapweni sato oyo nasi nabongisaki oyo mpuku asi abongisaki puku ye wana mpe na baelema na ye inde na tribunal ye wo ekomaki puku na tribunal mbala moko bagangi la cour mpuku atelemi baniau mpe batelemi batala kaka boye juge azali kobima po ete asambisa bato ye moko lisusu niau bandeko yebisa biso yo mpuku oza na baelema na yo baelema ya makasi oyo lobi ete na kolonga baniau
mais okomi na tribunal yango boye bagangi laku bania ou batelemi yo pe mpuko otelemi na nsima na yango omona kaka moto azali kobima juge ya nini biso to bango bakanisaki juge akozala mbwa to juge akozala ntango mosusu lapin to juge akozala ntango mosusu ndeke me batala kaka boye juge aza kobima nani miau ekokamwa bandeko mutu moko na lota Jésus te alors que bato balota Kimbangu cela veut dire Kimbangu est plus grand que Jésus tozana basoso bandeko oyo bokasi alobi ete likambo te ata bazali na juge na bango niau ata niau mutu akosambisa me na kotalisa bokasi te wana ezali exemple topesi mpo na kolakisa ete bandeko babolingo kaka ndenge boutaki kolanda na émission na biso wana oyo toutaki kolekisa mokolo mwa lobi oyo totalisaki ndenge papa Joachim Zabwana ndenge ya bundaki na bato oyo ya banzambe ya bato moindo oyo balobi ete bango nde bazali banzambe oyo bazali koservir banzambe ya bato moindo lobi lisusu deba ezalaki ya makasi me biso pe bato ya Zumel Mil tomekaki kokota na deba wana pona kotala lolenge deba eza kotambola biso tokanisaki ete deba yango ezali deba moko donc journaliste azali neutre pona kotuna bamituna me kaka ndenge touti koloba ete yo mpuku okei kotalisa baelema na yo na tribunal me okei kokuta lisusu olie baloba ete juge akoki kozala ntango mosusu mbwa ou bien ntango mosusu lapin ou bien ntango mosusu ndeke ou bien ntango mosusu nyama songolo me bamona kaka ntango bagangi laku bamona mpenza ke niau mpenza na elemba na ye ya noir pa alati na mwa elamba ya pembe neti bajuge aza kobima bandeko bampuku place bazalaki bateli misu me na miso makasi kaka bapuku balobi non tokolemba te po ete balobi na mokili soki omitiki omilembisi ezali échec me ndenge moko pe exemple ndoti kopesa ndenge likambo ekomaki lobi bandeko ntango biso bandeko oyo tozala bamabata soki tolambi bango tole bango est ce que bamabata na baya kolotisaka biso bandoto zero bakendeke inutilement mais c'est comme Jésus c'est comme Pierre na Paul na Jean na Abraham oyo totanga na babiblia nani asi alota bango mais baza na nguya te ils sont comme des poules baza lokola bamabata bakufa bakenda mais Kimbangu tozo continue kolota eti lelo bandeko oyo bandeko oyo te okokamwa tala bakongole tozali koyebisa bino botika kosakana na kombo ya papa Simon Kimbangu bato mingi bakomi kozwa makambo ya kombo ya papa Simon Kimbangu kokotisa yango na babozoba na bango o bazali kosala politike o bazwi mboka na biso koloba n'importe quoi bandeko babolingo bango bakanisaki esilaki bongo me biso tolobaki ete tozali bato oyo babengi biso www.zumelmil.com mokolo mwa lelo tobengaki bato ya centre ya kimbangiste kuna na Congo tomeki kosolola na bango me eloko moko ekambwisi biso baresponsable ya kimbangiste balobi ete bato oyo nyonso tu baza koloba na bakambo kuna na poto oyo bazali koloba na kombo ya papa Simon Kimbangu mpe na kombo ya kimbangiste ebele toyebi bango te ebele bazali koya na babétise na bango na kombo ya papa Simon Kimbangu me bino bozali bato moko ifo bozala mayele po ete bato ya kimbangiste banguna ebele oyo bazali kosala makambo na ndenge ya molili bakomi kolekela nde na kombo ya bato ya kimbangiste bandeko tokamwe bandeko biso toyebisi bango tolobi me bato yango baza kodefendre papa kimbangiste yoka bakimbangisa ndenge bazongiseli biso balobi bino boyebi teke ezali mpe na bato mosusu oyo badefandaka kombo ya Jésus me bazali bankoi topesi bango raison yango wana tozali koinforme papa Zakim ayeba ete bato oyo bazali kotola kombo ya papa Kimbangu ntango nyonso tu na poto
ezali bato oyo bazali kosala bamakambo na ndenge na bango bato ya kimbangu kuna na Kinshasa na église mère bayebi bango voire même Diangenda tozo continuer kolota eti lelo voire même Kisolokele Kialunga na tozo kolota bango alors donc ne ko diminuer bato ya modèle wana et devant Jésus et ça le quoi tozo diminuer bato ya modèle wana devant basoso na bamapata oto bomaka soki bakufuka keibela le corps de Kimbangu tango elongwe na Lubumbashi kitisa yango na Matadimayo bafungula cercueil 10 ans na se mabele nzoto wana ebebate efandaki une semaine na Matadimayo on a des photos batie yango thermomètre 36 degrés ismoke kangama bandeko oyo bote okokamwa tala bakongole tozali koyebisa bino